mboka na biso ezali menace. Mboka na biso ezali agressé. Mboka na biso une partie ezali occupée par le Rwanda. Combat au bundi yango utakala. Naza mieux placé ko tuno mituna on. Po telemela ki Kagame na ba forme nyonso. Okundana Kabila na lolenge na ye ya kosalela pour la gestion ya guerre. Mon père moussa ko yeba temenga na ibi. Na ba détail nyonso. Naza la ba archive parce que tout ça ke bémission mingi na yo. Lelo yo bana mboka ibele bazwi manduki. Notamment Franck Diongo pe azwi manduki. Pour Franck Diongo a côté na alliance. Bato ya ndenge na ndenge ba Claude Lubaya otanga ba biso ba Ali ba Jean-Jacques Mamba pe ya bongo bongo ba côté na kati ya makambo. Minduki ba ko bundela ka baza ko kufa butu na moyi. Je ne vous promets rien. Mais je vous dis, Félix Tshisekedi a béni to senga ki dialogue salama. Moi, Tshisekedi ayo kabato. J'ai évangélisé. Tshisekedi a tindi conseil spécial là. J'ai fait ma part. Ayo kabato nyonso. Un jour, parce qu'il fallait que dans un dialogue moko endogène et puis. Alors pas na bino to vivre la situation. Félix Tshisekedi a pris déjà initiative. Alors ba mboka nyonso. Mais quand on a vu ensemble plusieurs journalistes. Moïse Katumbi Botali c'est le ba elo buzala bo. Elo buzala bo. Est-ce que ça a une manière de encourager l'agression ou une manière de sauver le pays? Ça, c'est la première question. Le refus de Katumbi, le refus de l'ensemble pour sauver la République. Est-ce que Bossali lutte contre la République? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Voilà. Avec tout ce qui se passe avec Nanga et les Kabila aujourd'hui, nous sentons certains rapprochements, par exemple, il y a Katumbi Lelo. La chaîne, il y a YouTube, la chaîne, la télévision, la radio, au Borélé, à Kango. Alors que yo yé Bakalangaï. Pour sauver la nation. Fati Télé, pour ça, c'est que c'est mais aujourd'hui, Kabila avec Katumbi. Ah, on a déjà confortable pour Nayo. Oh, au nom de la paix. Katumbi peut être avec Kabila, il peut être avec Tshisekedi. Ce qu'on a beau dialogue, ma formali on peut retrouver la paix aujourd'hui. Et là, on se le dit, et on soutient ça. On peut banana bini bolo qu'on a. Il est la batte. Non, go batte. Moi, je fais ma part. Ça va aller. Et ça va bien. Oh yo, et bien dans le salon, on a dialogue. Pour la négociation, consultation, il y a amitié dans qui tu as beaucoup de il y a le gouvernement na yeko comme ça ayo qui est accueilli au côté du Cameroun, il y a un dialogue. 80 Félix Tshisekedi a attendu le beaucoup de dialogue. Obenga biso. Mais comment il va y avoir un dialogue? Onyoso bo moi ensemble et vous a malam. Oh baba condamné avec démence. L'enlèvement Félix Tshisekedi a dit moto. Ayuki Sangwana aloba na benga ndeko na ngai Katumbi ata toyoka kate na yebiseli kamone ali to moniso ekomi na suka ye mo akoko zwa chombo na yote abenga Fayulu basolola te so ba oto fana na zamba atindi eberan siko yo ke pa eberan da yoki eberan te eberan da ko mutinda mie tokanga aye yo zolo ba ya zo to sala mwana lokwa moto ekuluka basala osirisi otemoki makambo nyonso ya kokongola o bato koloba ya meme yango pa Félix Tshisekedi akei kosala yango lolenge ya lingi wana dialogue motindo nini tosute mwana dialogue motindo bongo biso tokotemea na Félix Tshisekedi ba batu mandoki ba otemea na Félix Tshisekedi eleke siweza kati ya bana ya ye na biso ye atindi eberande avandi oyebo eberande ayoki wa et bon bango ba ke ba vu yango ba saleli yango de bokolinga wana ya dialogue te so abinga en consultation et lingo ba te ko pese ya noter na pasi mboka ya linango e ko pese ya noter dialogue ngo ba tomi kitsa biso banso toza molongo moko et bon to vanda zinga mesa biso banso ba banani na banani Félix Tshisekedi na ngambo biso opposition na ngambo AFC na M23 na ngambo ah bon oyo ba bon tango gouvernement lobi yango lobi abonté ngai ndo lobi bon tango mama oyo affaires étrangères andimi dialogue direct wana ezanga mbote ngana lobo balanga bon tango mama ya gouvernement lobi yango oyo kengo te
Et Tumba Kabata Goba Bengi, rapport de force. On peut ne pas aimer, car si Yango Motokatra Ikam. Pourquoi on a un bon tenga na Yemi? Ça passe. Mais c'est ça la réalité. Il y a des personnes à Obo et Yango. Oki Mayango côté ma belle personne. Bino ensemble, Bobi comme ma combat ya M23. Tena tunio. Ponga na bi na autre dialogue na M23, obi ensemble na M23. Et bon autant maman o bébé na Wagner à lobiango, il y a zone ma combat nani. Yebisanga tango ya lobiango, bo tuni yote. So mi combat nani. Elle est là l'impérium, elle le dit. Et yo bateko sama. Ngai na opesa ka opinion à pamba na bo konjité na meminga. Elle l'a dit. Il y a même ce qu'on a dit. C'est une réalité. Moi, avant de devenir politicien, j'ai fait 25 ans de métier de journaliste, analyste, chroniqueur. Analyse. Victoire politique, victoire diplomatique, ça c'est pour la communication. C'est pas pour la première fois qu'il y a dialogue. La crise sécuritaire qui s'est vue aujourd'hui dans l'Est et pays, c'est pas la première fois qu'il y a un dialogue. Au Yébi historique. Est-ce que vous pensez que le dialogue aujourd'hui peut mettre fin à allez-y, bimsa baba zolanda na baba linga makasa nde balinga yango botika na ebisa bino pom to bimisa to bon c'est moko solo ya bozonga lelo côté tika nyoso na kati crise ya ibabi to linga batuti so na tuni yo wanga bitu linga batuti te okoloba na ngai bon ata yo te ba kongo te to linga mona bango te soko yo na ngai to zu tuti mona maboko toke na to tiki na chango biso zongi o azani longi boyi to bite ta Rwanda po ba tuti nyoso ba Rwanda te ba Ethiopie pe ba relongo ko tuti ba Burundi pe ba tuti to toka tuti to memaye to tiki na chango ba bo maete yo za wa yanola ngai ba betete pas ça voilà des problèmes qu'il y a le conflit entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais to comme ko betana ko bomana moto na moto et ça kawapi yebisa ninga tolo bana solo Charlie Gonza oh awuti koloba deuxième personnalité de l'armée congolaise garde ko ne pas ça Emma po ba Emma ba lokwa eloko ba tuti ba Emma ba ali na Ituri oh ba zo conflit monsieur il y a un autre conflit communautaire il y a beaucoup de problèmes vous ne parlez que du M23 et le conflit est na Ituri oh le to bengi si Uganda ya kusunga biso wala ba kongomani ba ba pesa ko lo belango te le ba so la ba biloko ba ndeko ba tuti garde ko ya Charlie Gonza Motozaka responsable tata makambo garde ko na yaka abeta mama bena ipen awana kisasa asakini c'est ça pour ça Emma voilà il y a des problèmes mikastoki mango vous fouillez ça quand Congolais va so bangango paso na lobby ango ba Congolais il faut dire aux Congolais la vérité il y a des problèmes ba to so banga so lobby ba Congolais ba ko inayi boyinanga mais même sabino solo pour ko mabe ko ya boye ba temuke ba lobaki pour la ligne to bozo kana tout a ligne tu vas dire tout tu nous sommes pas tellement kangale ba ali mais ce n'est pas ça pas tant que non malembe ko katanga na katiote yango wana eza moboko ali na lobi na boye pourtant on a la vérité tozo kena yo to la vérité to kena malembe to ba obunda to kena vérité nazo peso mal na comprendre que na est wana ba cahier de charges ezande ebele tika ka to kena malembe oyo katumbi azobundela so lobi katumbi abunda pour ba tuti tetenga ah ben oui na to kena malembe na ko mata bino lokola bino bundela ni na yalo to kena malembe na pesi on d'accès comme ba tout cahier de charges ensemble et là on est ko ensemble cahier de charges ensemble ça ba tuti to kena malembe nebso na politicien so na makambo ya Congo na ko bakate o ya saba ko yango o nyotso yali na koloba yango pe vous en fait la position na mon susu o peut parti dans un comité na maele yanga so na moni yango ata parti dans un comité loko na molobeli na loba po na Congo na koloba yango to lobela to so ke to lobela na lingi to so ke no manière orientée makambo za na silisi wana nazo peso ka maloba c'est pas no menga na ozo misakaka guerre eza guerre ya sikate eza guerre c'est salami bambala na bambala guerre eza kokoba parce que M23 akoluka bakokisa posa na ye na bosengo azalaka na uta kala tant kabila za aba pese nini ba pesa biloko ya senga nini eza ebele na kaide
Yo quand c'est likambo batuti. Te lokwa nini? Okantika likambo. Yo yebisanga ngala ko yanola. Kasi moto nani moindo nzanga alobaki yango. Tozokende malembe. Alobaki likambo ya Kagame akoluka likambo ya couloir militaire pour obtenir couloir économique pour permettre la banda kozwa ornae bombo mesalo kwa côté katika la première ndenga zaleni. Tokei malembe. Na bandi likambo batuti. Brassage na mixage. Na tozokende malembe na kwa biso nyonso lelo. Au moniteur on a le but on a mon audience il était sur tout il va jouer na Kinshasa il va otumbai kasi tout ya bundisi Congo te mon bundisi Congo le gouvernement rwandais avec Kagame quand il y a les comités na bateau on a liboso tant que no malembe likambo ba FDLR ce qu'on veut en Congo man ya ABC yo non c'est un prétexte mais il faut vider les prétextes pourquoi ne pas le vider ba pesa kabisoni ba futa kabisoni mais ata ba liga zomi ya pamba pour la nito batela bango wana nyo sur revendication ya Rwanda tika tokeno tika matete tika ngai ya kabila zani on bina ngai boye crise oyo na niveau ya crise ya ensemble na koba ya kabila ngai eza ngai te eza ya kabila ya M23 ya M23 vous comprenez mais on a ma compréhension de la crise moi je ne pense pas que ce que je dis ici. Si vous avez ma campagne 23, ma campagne 23, mais moi je ne pense pas qu'il y ait ma campagne 23. Ça, c'est ma compréhension. Non, allez-y. C'est ma compréhension. Et là, on va liboso à Sango. Tant que vous battez, crise on va la liboso. Mais c'est ça le problème. La crise revient. Et toujours à 80% avec les mêmes causes. C'est ça le problème. C'est ça. Qui quand il y a une émission, bah FDL, bah pèse à la quel est l'intérêt du Congo avec l'FDL? Ça, c'est la question d'un leader congolais. Il pose à ses dirigeants. Qu'est-ce qu'il nous apporte pour que Rwanda côté la vision na Hollanda bango? Bon, biso sikoyo pour ni bakambo comme ça, la peste la vision de futa nini. Yo yebisangai. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Même s'ils sont 1000. Parce qu'on minimise. C'est une force résiduelle. Ils ne sont que 700. Même mon konzambo kaye moko. On a le banal comme on a tema kamba éliminé mon côté bon carabini à cette interview abi mbala liboso na okaki on na ebaki ngote abi wa FDL bato bomaki ambassadeur italien ils ont la capacité d'avoir des informations et d'opérer et de tuer un haut diplomate occidental ils ont cette force au moins c'est comme ça que c'est analysé ailleurs mais ici vous regardez c'est le chef de l'État congolais qui l'a dit. Ils ont tué un haut diplomate. Un haut diplomate, c'est pour dire quoi au monde? Nous existons. C'est un message de violence envoyée. C'est décrypté ailleurs. Pas tout le monde analyser. Mais les Congolais de Tchangou, ils ne font pas ça. Ils Hollandais, on va finir tout Tchangou la moto, te bateau wana. Baboma qui est ambassadeur italien. C'est ça le problème. Donc ils peuvent avoir des infos. Ils avaient l'information que les diplomates. Ambassadeur italien à quoi na est balengele babomi babomi ça ce n'est pas une revendication, c'est une analyse d'un Congolais. Moi je ne parle pas d'une revendication. Moi je ne peux pas porter des revendications du M23. J'ai fait une analyse makambo ya linamboka omo batni la kabiso loko nini pour nani to ko sisa likambo na te bakende wana ngam et yo comme sous sikoyo l'est là lelo toko sepela ngana kokolo kama bete te kongomani et tumbali azo minduki abo de la Congo ba wazalendo tango tumbesi la oli doto aussi ça ngamba wazalendo o tsa bangwapi oui o tsa bangwapi qu'est-ce que tu vas faire pour 60 000 70 000 hommes armés Moussa yo sa te kama ndoki eko ko babe na bokenge zo zanga na est tango bokenge zo zanga na est ba groupes armés étrangers ba ko kota bana le problème est profond. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Réinsertion dans la vie civile, on a le moyen, formation, et leur donner de quoi aller entreprendre des activités dans la vie civile. Bah, problème, on a c'est ce qui donne le droit à Franck à tous ces gens-là de prendre les armes dans le pays. Katumbi n'a jamais pris les armes. On a vu toujours le bango kaka pona kucha son. La d'une manière générale. Katumbi na tête quoi pour que ça Katumbi na kamba sembi. Mais Katumbi avec Kabila non. C'est toujours que nous malembe. Katumbi avec Kabila. Nazo que nous avons malembe. Otuningai soki
Kosangana, mais j'ai retenu, encourager l'agression. Tant que bandé kotuna mutuna ou sauver le pays. Oh, le bagi di son de Kimingai. Ndezaki loko mutuya. La bagi bino lelo yo. Félix apesi bino loboko. Pote boya kosangana na ye. Le fait ya ko boya ko kosangana na Félix. Za ko sacrifier mboka pour encourager cette agression. Moto moko rosate abeta maboko pona bakongoyi bakufaka. Le basa la ndokia za diabolo azalité. Molenga Félix apesi biso loboko e kosenga te toto simba loboko wana pesi biso loboko mabelo kwa pesi loboko kwa bako na mokongo bo simba kuna te senga kitanga se lelo yoyo to pesa ka loboko ba elekiti asaka na ngono to sangana ka te asaka na ngono bolingo kombo ngo e batete yo bato ba yaka ayo komisa bango lokola e materi na yo te wana te to bakomikitisa banso to kosenga ye na biso moto akabola biso ezala batata episcope eloko to osenga yango wana elingo bato biso nyonso na ye to wana posa ya kimi ekota na est. Ce qui nous divise c'est l'approche. To ne dites pas que nous nous encourageons la mort des Congolais par les armes. Nous différons par l'approche. bakongomani bamesana nango biso to osenga nzeo ya osenga nzeo mosusu te tokoya kokutana naye tokutanaka ndana kolanda biloko te bato wana etandoke victoire diplomatique wana eza biloko pour la communication. La réalité sur le terrain est tout autre. Et à mon avis, finalement, ensemble pour la République, vous cherchez quoi? Katumba bimili banda moto atinde n'exil azate, yeboko amikeli exil, bokei kuna bosangani na Kabila, Kabila kozonga wate, makambo komi ya banda finalement politique na mayembe. Sangana na Kabila, tuna moto mosusu ko tuna mukeba ite ponga ya nonangeza pété. Biso tobandi ko luka kosangana Kabila depuis 2000 avant la guerre depuis 2021. Oyebi yango mokeba aza moko ya ba politique wa loba netandeke na mela na bomba yango te. Na bimisaka pe yango ya lokota fashabe attelage à 4. Naza osenga toke ni mapono mito sangana Kabila Katumbi Fayulu na Matata na senga yango 2021. Et comme on si vous savez pas Kabila les athées. Ce que le monde a ngabo to so na ye po yo bandi solo ngai na lebanga ngala komona ngai na te bombanda na ngala Kabila to ngamo ke na loba telage à 4. Ingo batengai banda kana za okansate de quoi Félix a comme dans zéro peut comment luka moto nyonso to ko Kabila zande sénateur à vie. Bino boza la politique Kabila ko sous politique taza sénateur à vie. Bo sangana epona nini? Et bon ça lingoma mobimba te na ba kongomani ba sima te. Ba ali ko sangana bango te bo tuna Kabila ko ko bango. Hein? Na mo ko ja pepe. Na mo ko ja FC. Na mo ko ja AFC. Ya AFC. Ya AFC na nyote nanga. Tango Tshisekedi na lobi na woki ya kote. Obi? Tango Tshisekedi na lobi ke za Kabila woki ya. Ah nga très mon pas lembo ya lite te Kabila. Na yoki ka Tshisekedi na lobi yango. Na mibu nga na nango mayelo nga na nango. So ebisika teleko mai. Senge na mona teli mai. Kaka pa yo lobi na monoko ko mai. Pas en position pour la République. Tala lokola moto azaki na Katumbi tout le temps. Je vais vous lire quelque chose ici. Peter Tiani que je salue encore une fois. Aza parmi bateau badu position pour la mboka na uti kotala la tangela yo oko kaza oza moto ensemble tu loba watu moto moko ya ensemble aboyi ezoli na bino isaleli na bino atelemeli yango. Je vais lire ici messieurs et dames fidèles téléspectateurs Peter Tiani yoka Tiani ndenga komi ezanga ite sango ngala za elo loba te na botanga makambo Peter Tiani à mes frères du parti Ensemble pour la République, il faut être semblable pour se comprendre, mais différent pour s'aimer. De nos jours, une rumeur qui n'est pas contredite devient un fait. Je constate une avalanche d'attaques des cadres et des partisans du parti Ensemble m'accusant de tout. J'ai levé une option aujourd'hui, celle de débattre contre l'occupation de mon pays par des envahisseurs Kagame et des marionnettes Kabila et Nanga. On les a positionnés à Moto et à Moïse Katumbi. Dans mes publications, je n'ai nul attaqué le président Moïse Katumbi, encore moins Ensemble, que je considère jusqu'ici un parti exemplaire. Je ne peux comprendre que cette prise de position ne valent des attaques, non pas de Rwandais, mais de Congolais ensemble. Je ne pense pas qu'une guerre avec moi serait bénéfique pour vous. Je ne le souhaite pas. La dignité n'a pas de prix.
On ne peut pas avoir le même argument, discuter, mais dans le respect. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Quant au bien et argent, le président Moïse Katumbi est un homme très généreux et père de famille. Il a traité Peter Tchani comme tous les autres journalistes et sans discrimination. Personne n'a été mieux traité que l'autre. Et les amis journalistes le savent. Il est même... bon, peut-être qu'il y a de même des journalistes qui ont pris des risques au prix de leur vie parce qu'ils ont cru en moi. Merci de ne pas le froisser aujourd'hui, cher ami. L'histoire des 600 000 $ est une véritable bêtise. Si Moïse Katumbi investissait dans ma chaîne, même France 24 n'allait pas nous rivaliser. Pour le reste, mes convictions m'obligent à me battre pour mon pays face à l'oppression. Je peux me tromper des combats, mais je suis toujours ce que je me dicte ma conscience. Je suis un esprit libre et depuis et toujours l'État est libre. L'État est le meilleur allié de la vérité. Ça, c'est Peter Tchani, Moto Azaraki Nakatumbi Pemben, mais il a pris position pour la patrie. Il a pris position contre l'agression. Oh, il a la difficulté. Oh, Katumbi a la difficulté, Rosal. Mais il y a la difficulté. Il y a la Katumbi. Il y a aussi il y a Kozua, position contre l'agression. Contre l'agression. Il a cité Kagame, il a cité Kabila. Banda qui est peu foutu bidonini. Pour tout le cause de la Congomani, quoi? Pour tout le Pona Rosani. Pour tout le cause de la Congomani, quoi? Tant que Babu Bandini dialogue, on a un 21 ans, on a tenu Baba Kolobango, ou a Robisangai, Ngana Kokora Rolobate. Donc, tout le cause de la Congomani. Et comme une Congayakova n'a mis ça comme solo là. Ah, Félix, c'est le chef d'État qui a fait maintenant qu'on suit le Rwanda. Et après, qu'est-ce que le Congo a gagné? Bangunda ba pusanité ba zumba comme soute. On les a là-bas, on a vu le Congo. Nazo tuna yo. Bozoli ga. Tika. Kala nazana esika mugo o na mwa makamonde ko ya na yebi ko analyser. Makamonde ko nini. Nako ko lobanyo swate. Boto ya ko ya ko collecte ba to wangonga na itandeke. To pomoli mboka Mabu ya Sambo yango 7e année. L'état de Kinshasa là, qui a mis Kinshasa dans cet état? Peter Tchani n'a pas volé avec la République. Il a avec Katumbi aujourd'hui. Peter Tchani roulait le dos. Il a pour la République. Allez-y. On va terminer par là. Je dénonce et allez, yango bongisi. Vous travaillez à détruire. Et après, la solution, c'est la dénonciation. Au lieu de réparer. Boboni, c'est quoi Babakisi Basoda Mbongo, Babakisi est commis Mbongo Utuapi. Yipsanga Utuapi. Yipsanga Banda Kaizaki Wapi. Boniko, Babo Kosala Batolo Kuta, Bozo Yibambonga Babate, Mbologo Bomi Kongo Moyibi. Ok, Moyibi. Est-ce qu'il y a des problèmes qu'avec le Rwanda? Anituri, le Mobondo, le Uta Kinshasa? Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre on a fini, on a terminé. J'ai dit au Congolais, botika kolekisa batongonga. Tokomi sikona eteni ya kovana mesa kosolola. Okotika la position contre les minorités. Ndeko nanga kolekisa ngata. Ndeko lobby en conclusion. Ndeko po balabala bobomi ye moto yeko boma nyonso Congo kufi. On a détruit le Congo. Et maintenant on commence on commence à chercher des sorciers, des boucs émissaires. Donc ensemble des Katumbi est incapable de prendre des positions. Moukeba est incapable. Incapable de dénoncer l'agression ou l'agression. Prendre des positions contre Moukeba, il ne peut pas. Katumbi n'en veut pas. Opposition au Boko Chola, Kukangaka Biso, opposition ya Pesiko Boko Senge, et comme il y a Kosenga Biso Poto le Bamoko Nabino. Et ça, il y a un patriotisme. Est-ce que vous avez Kagame Rosa Alliance Nanga Pona Peseni. Mais ça, vous avez condamné. Tango bana bokozi bakoswana Kagame bainga batonga bainga tonga biso bandako na Goma ngamo na senga kango tango na dénoncer kango bafinga ngate tango pulusha Rwanda ngao kati sa pe osa musana pulusha mso mukebe moto asenga kango boni bokosa ba Kongomani boko o ya bino so bokei bato ateleme yango mabete siko bokomba kon boko biso na
Ah, d'abord, Peter Tiani n'a jamais fait partie du parti ensemble. Olobi yango malamu aki pembe ya Katumbi. Aka membre ensemble était. Et là qu'on a mon Peter Tiani commis et je dois côté mon boulot na moto la Congomani. Likambo ali bato baki pembe ya Katumbi basilikeli moto alaki pembe ya Katumbi. Il faut pas mêler l'affaire la patrie là-dedans. Mais parce qu'il sait mais lui c'est ça c'est son discours. C'est que les Congolais retiennent ça. Les gens d'ensemble, pour eux, ils considèrent que Peter Tiani a trahi leur chef. Il ne faut pas commencer. Comme il Cameroun sur la Rwanda, patriotisme. Parce qu'il y a des gens qui sont patriotes et d'autres non. Comme toujours. Le long, il y a Balouki. Comme toujours. Le long, au Kaboula Congo Yangwana. C'est d'abord ce discours-là. Il y a exclusivité à patriotisme. Hein, les gens qui aiment le Congo. Ceux qui ont le plus volé, qui sont aux affaires, c'est eux qui aiment le Congo. Mukeba yola sana ya avandi na ye ayubo pour nous le lobby le balinga le bandé le lobby lui n'aime pas le Congo. Il faut pas mêler dans cette querelle. Ça c'est une querelle entre les enfants d'une même maison. Bana ya Katumbi mususu basilike lui azali mwana Katumbi. Arrêtons de mélanger tout. Donc Bana Katumbi actuel basilike lui mwana Katumbi mususu monite atiki Katumbi. Et allez donc il y a des batailles bango mais il a pris position pour arrêtez, ce n'est pas la position pour le pays. Ça vient après. Et elle dit Bana, elle dit Tata mon comment tu trouves sa position? Ben mon gars, moi j'ai pas de commentaire à faire, il assume sa position. La position pour la patrie. Ah, Django Wana, c'est comme ça que ça s'est défini. So, ok, le bibongo, position pour la patrie. T'as ma cambo, ça va personne d'Akis. C'est les Mon konzambo Kabini. Ba Sambisati, bato baza fit devant l'ennemi. Ba Sambisa bangote. Non, ça me savon. Sikoyo, mokonzambo katango ambaki, bato enyo saki, abaki ni. Aramena biso presse na wezani. So batindi biloko ezo commenter. Et bon, baba yibaki, c'était basoda ba koko bitumbate. Bango bakanga bangote. On prend les pauvres qui étaient sur terre. On les juge, mais ceux-là, on va pointer du doigt. L'armée, voilà le patriotisme. Très bien. Non, voilà le patriotisme. Voilà. Ça, bateau patriotique, c'est le chef d'État qui cite, hein. On a d'accord. Quand le chef d'État cite, ça veut dire quoi? Qu'il existe des preuves. Pas de bon, ça me bangote. Bao mokonzambo kabite bako bomame na biso poso batindi biloko ezo koma na sete pa bato atindeli yango. Wa bato na basa wapi? Yebisanga etiko. Allez, on a fini avec bawa nani a redénoncé. Merci. Yo ngai to Peter Tiani. Yebisanga wana bango redénoncer bangote. To dénoncer ga Rwanda. Merci. Allez, merci beaucoup pour la première partie. Messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. J'avais trouvé le dossier j'ai suivi ça de loin. Dossier à Riche, Mokolo, Achiji. Bakanga qui est à Riche, ça fait 2 semaines, et puis Bakangi à Riche, parmi les opérateurs économiques, il y a Mine et Mbokao. Bazali bapaya mais baza bato baza na biloko ebele yao ba congolais ebele basala ki pa na bango tokoki ko critiquer le lenge na bango bayela ki nini basalaka na okota la molongo te mais na yebi ba congolais ebele na Achiji na yebi ba congolais bisika na bisika ba oyo bazali ko sala na sima ya Riche na moni ba komi ebele pa ya bapandisa ngo balobi ya Riche bakangi epo na nini bakangi parce que azako solola na binemi azako favoriser babinemi na ba information ba vio na e ko pesa maboko e pa binemi ya mboka bakangi e ba memi e na esika we sekaki ba pana na 2 semaines mobimba a Riche akokaki ko zali banda te. J'ai vérifié l'information. Banda bakangaki enquête est en cours. Enquête est allée en cours. Azali sous ce quoi azalaki te batie na esika mususu azali kovanda en résidence surveillée. Je ne sais pas s'ils sont appelés, il faut appeler ça résidence surveillée parce qu'il n'a que 2 policiers selon les informations à ma possession. Il n'a que 2 policiers mais na enquête wana o babandaki ko accuser ye kazo coaliser na bapaya. Je n'ai pas, moi, la raison de soutenir quelqu'un. Bon, il y a une position dans l'aïe. Ceux qui montent à Rosolana, Nanga, tout le monde à Rosolana, Kagame pour le moment. Bon, il y a une position dans la Makamboan. Mais la banquette, il y a zui.
na bato bakanga ki eti sikoyo ata eloko moko te ya mabe oyo ezali kotalisa Arish en contact na ennemi. Mais non enquête ekomi na suka te tango mosusu enquête ba élément esike koya ekoki kobakisama. Mais na stade ndenge tozoloba boye ata eloko moko te oyo ya makasi oyo ekokaki kokangisa moto mpo baloba ke mpenza azali na baennemi ti sikoyo selon bainformation à notre possession nano esalami te. Mais enquête finale nano esalami te tokoyoka nde bakopesa rapport. Mais biso mpe tokolandela dossier wana nakokaki bakotisaki première dame na kati. Bon, eza bilobela ya bato. La première dame n'a jamais été dans cette histoire. Makamba hôpital Arish autaki depuis Olive Lembe Azawa. Moi c'est à Mokonzi Mboka Joseph Kabila président de la République. Je pense que Arish a Mboka oyo Tshisekedi azalaki na le président de la République. To yebi lisolo na bango ne basalaki makambo ti lelo. Ba information na nango tango na kofongola monoko na likambo. Bato bele bakobela partie andako moto abeli na bato bakangaki bakobela partie andako. Et je n'ai pas peur de le dire. Ceux qui n'ont pas convaincu dans ma source, na kozonga la koyebisa bino. Mais na bisi bino ka Arish aza iso esika azalaki te. Sikoyo ya komi na ye kotambola nano penza te avandi na moi ekuki aza na bato mibale. O bakotala ye, bako surveiller, enquête peza ko continuer, yambo te bakata likambo ya suka. Mais to protéger pe ba opérateur économique. Ici je ne parle pas d'Arish seulement. C'est même s'il fait partie d'un opérateur économique. D'abord tu as un opérateur économique en opéra mingité. Tshisekedi atamboli apo na koluka opérateur économique na libanda na tikali komona bango meke ba yawa te ebele baboyi na bango koya mais ndambo tozana bango toko kwa kosunga bango bazala kaka en ordre ndenge mboka na biso elobeli to favoriser bango te to aider bango bazala en ordre mais to sécuriser bango pe basala misala na bango surtout ceux qui va engager ba congolais beli économie na biso to na ngolelo ya ndela maboko ya bato wana to lobite ke to lenga bango mais ceux qui bato bakangi bisaka lelo bakei toko traverser moi période moko sombre ya vie. Tout ça la moi folie te. Pour ba intérêt égoïste ya moto, oko boma ba opérateur économique nyonso. Na yebi makambo belé sur ba dossier. Ya makambo tali ba opérateur économique, trafic d'influence, conflit d'intérêt, makambo za ebele. Donc pour le moment, na kwa ko yebi sabino te ke Arish azalaki na makambo ya est. Bato belé na moni ba komaki yango, eza faux. Ce qui ngai pe na relevaki yango eza faux. Mais la monarchie avocat d'ailleurs comme qui mokanda biso ne peut tout ça là qui a. Après ma vérification d'information la première dame d'abord n'est pas concernée dans cette histoire mais ceux qui te continue na kati ya molongo et loko baloba qui a est après vérification na ba source na ngai na tikali komona ngote. Mais to tikeli l'état asa mosala na suka yene mokolo likambo akata pesa biso ya yebi. Mais ceux qui font biso tolo baloko ba journaliste d'investigation et puis indépendant mbodi ko bimape. To battre la paix opérateur économique surtout ba pesi ba congolais belé misala. Cata